Cher ami internet, na appel si l'on te bisika bozali, bozabo en direct ya Flair Monde HD. Ya dembo mo so des fois za la mort. Micro mo la libanda ba mo yango ebimi. Lobi tozali na moins 2 degrés. Jambo okel biso malo na Paris. Mo ya boye bima lo na frigo. Mais moi on peut te partager nga mo te na partager nga mo te. Na partager na les grands animateurs. Malgré tika biso na ba souci, atika biso na banzala na ye, akenda na ye, ali mwana ye, mais lelo lobi ke non a partager na biso moi na Paris malgré ça na Paris te azaki ne de passage mais habité à ce Sara Flair Monde HD ndenge zala kara. Merci na bato no surtout balingaka biso. Merci na big manager sénateur Beke Bola Moleke Belé l'homme des 4 continents. To bosali te pelé ta fou Mugi Masamba le directeur et pourquoi pas Roki Masamba les millionnaires d'Angola. On a écouté l'émission pour la première fois. Pour hésiter vraiment à s'abonner, à partager, il y a un au la biso bien. Bambote na Trésor Kula, hein, Bambote Messi Rosali, Christian Kadika. Donc voilà, émission et pour la bino. Bota la moto na bandenge ndenge ne, bota la bo partager, bo s'abonner. Donc Trésor Zinga, ceux qui sont la même morale, oye la ngata a to panjara lo wango. Et to benga Trésor Zinga, bete so ka mo lo wala ba déjà que ça yoti. Oliwa so wakala, hein? Moi été le temps le 2 mars vous avez 3 ans zinga awa c'est ça mo logo na ko ndingo tika biso to bi ba famu beya ba bloke belé ya mais nzala no ka tika biso mo bo balaki balingi basakana les jeunes bateaux ba pemante baningana te trésor nzinga no beta bango na prisa basombi bambolokoto mbolokoto bodo gore na gomi na posa komona mwana namona mwana kasi na memele nini matondolo umalida me zonzi iloko ne utana wapi ezaka ba inspiration ba inspiration donc na vanaka nemba na vanaka et pas sermanga Sylvie Mojinga pesi mbote na fat vanaka na palais natikaka lifanto nanga liboso noblesse na pesi mbote pecha kola déjà le lot donc des grands garçons et na profiter personne ba nanga pe mbote na pesi Travin Diorella Treyodi, Treida, hein? Cecilia, Treida Ndoya, maman, elle ngana boki bo. Ok. Je vous aime beaucoup. Et ce qu'il y a dans le bousseau, on a beau tamaka, après on a qu'un nagi ça. Ok. Pour ça, soit on a moins. Yom na sala créon. Il y a kringa mona sala bapi sangati. Oh, et ça moi na vieux ramboté mais ça ne moi na yo. Moi na ngamoko. Mais toi qu'est-ce la histoire que Ali anda botaka mwana bébé abotaka entre del pirlo yango yango bongo. Ngaso na ebaka to na bua kaka kriwana na studio vera mbesinga après kuru pesinga mawa. Kokaina makabu na ye. Bon pesima à l'époque pesinga mawa kwa nini c'est rona ba séance mo ba danseuse ba solisaka bien te. Solaka ma beso ko na ba petit kana ba vacances. Ngapelo ki posa ba nanga. Omoni. Donc voilà quoi. Donc ça moi na ngapena noblesse. Trésor Nzinga ce que na te ba mo parcours no mo mukie. Oza communiquant la yebi na ngai. Bato bolanda émission oyo donc voilà. Lokola ba roi makiese, ba Silva Lukombo, Sivion service. Donc Vision service. Donc ça vraiment la besoin ba moi parcours mukie. Pour découvrir comme mon star. Et ça la biso bien moi. Parcours na ngai sika na ndenge musique na. Na ndenge musique na ndenge siko koleli. Ouais, nga so na bota mi na ngoto. Nga bota na nzomo numéro 2. Oui. Mais na kola siko na kimbango. Ah ok. Na kola na niangara to bandaki na 8 apata to ko payer na 2. Donc voilà. Parcours na nga ya vie yango wana. Siko ya musique, siko bandande. Ya musique na banda moi kala nga na bandi na retrouvaille. OK. Na pesa avec na nga Samuel Contrombo te Chico Baz, Vovon ya yoka Voulouse na pesa mote Doudou ya yoka. Na bandaki musique na retrouvaille. Après retrouvaille na ke super la gamme. Na betina ba fina ngai la coste na betina ba chez Lamputu. Na super la gamme, to betina ni matin na biso die konkao. OK. Na la gamme après na ya Cristal Royal. Na Cristal Royal to betina na ba petit Regen, na ba Océan, Sibankulu. Ce nom repose en paix. Ouais. Après wana na yeko kende na ba qu'est-ce que ba Florida, ma banzonzing. Après na yeko ya groupe Jolino. OK. Mon écoute, je ne sais pas si Jimmy Mbonda. Jimmy Mbonda yake we. Comprendre. Donc na betina ba Jimmy Mbonda wana wengine ni panzaniti. OK. So ngona linga bamba wengine. OK. Na betina ba Jimmy Mbonda na ba paparazzi na ba vina nga Flori Minon CTB. Après wana ingénieur Seleboula. Ah. Betina ingénieur. Ya solo. Na betina ba Jemé. Na ba Selebas.
on a vu c'est les bases kilo. Ok. C'est les bases, t'as pas dit à ma père. On a pas j'aime si pembele. Ok. Non, quand j'aime, il y a tout ça, n'est kalaté. Après, dans les gars, la maison, mais ici, magité, à l'écart. On a qui c'est le gars. Comme il y a nango, au na bitumba makasi obité ana ko kala. Bon, quand il faut na maison, mais le quartier na kiss. Pour na. Ana habité yo. OK. Yo to yebi service. Ya wenge ya maison mais rien bana. Mais quartier la tête. Et simbate kaka. Comprendre nzambe ebinga sala makamna ifena za la pembeni ya kwada kuraman. Mon leader wa l'église tous les leaders. Mon nzambe sala makamna bossa mboka mo pa mo konzi. Mobala mama si. OK. Alors entrons dans la quartier la tête qui ndeni. Entrons dans la quartier la tête là. Donc mais somme que simbi te na idéologie na zonga na no. Parce que ngana bandaka na idéologie fana ki quartier la tête. Na période habillé pour na ki quartier la tête. Après vient nga papi souda na sisi makukula lidu matondo babité latino banini nous autres sont là na bata maison mais bien sont na kakol. Iga maison mais te mambika siri wana piti ya pia ka banini so batu ba bazo epoleur bazo décision nga babuki ba chelinga paquet na kenenge maison mais tiningi simité banini c'est non 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 ko te fona sala idéologie na nga ya liboso comprendre nakina masala ngai dadi bendele na cousin na ngai ko le plus beau Trésor Chalino comprendre bana ki wana na ba clover de ntingi to bouler mais nakina idéologie na songa mikili to so na crime na bwa kaka to na bwa ki krango masala nga bendele la leli même je ne bimi nzinga bulo yo ko ki te yo po nga ko na nga Trésor mama lubaka riko kuja hivi mama na so le mais albaka isimba kaka tandenge ni attendez comprendre il faut tout le monde a encaressé mais tu connais comment on a encaressé tout le monde tu vois Abdul Muchiri bara ouais mon encaressé quand mon ninga tout ninga za chanteur ngabité na animateur mais na mon ba chanteur mais bois kana bois qu'il est encaressé tant la bois encaressé écrit absinga okotokes OK malamoko absinga kindi na répétition mon chef na à l'époque mbetenge na moni mbetenge na moni pupa mystique to répéter malamo mama banda wana siko na comprendre un roloba ozonga nord ozaki mona poto ndo kenda musique na Congo to zaki mona Congo ozaki déjà awa nazaka déjà na nord so na kende so ki sasa po ngene vacances non vacances à club na pona ça en fait nga problème na nzala musique tout te nga problème na nini nga na kola na ba massa nga ngoto wana nga kimbangu na yebiki banimateur tozalaki à l'époque nga ngoto Bill Clinton, petit nanga Bercy, nani sous que son nom repose en paix, c'est Lilaire, ba Jantamicine, on comprend. Ba massa so bimate ba fisto ataka des pointes. Ba massa mo omona nga Rwanda ka. To ka biso tout animateur ya secteur ba océan. Da boye bana ki. Ba so ba massa ba beti déjà. So ngana na mikili. Comprend. Ni na massa ba beti mo pisa obete le solo ke. Wona bena batu na nga ba boya. Au Salanine. Voilà, au Salanine. C'est la maman n'a pas si bien. Il faut confirmer pour ça bien. Et ça là qui est au tchet. Ce qu'on n'a pas quoi aux Arabes Mukanda to. Na Mukanda déjà. Na Mukanda. Na Mukanda kalat. Ce qu'on a foutonde. Ramba na foutonde. Ferme, fouta bien. Te ko foutonde yo mona poto siko. Na ba misa ki sasa. Bien ramba fouta bien. Bien comme là, il na fiera. Pour bien maman fouta ko lobati. Fouta bien en chop na place na yo quoi. Comprendre? On s'abna très à l'aise quand on a pas peur. OK. Ce qu'on a quartier la terre, tu as combien d'animations? Na tika te pour Nazaka. Hein? Nazaka. Oh, obeti blonde. Na tika te Nazaka. Bon concert à Londres où mon guité. Concert à Londres après combien de temps? Après on a sauté ko beta na Leicester quand à London. Ah yo comme là non. Là tu as un concert le 8 mars. Na Atlantico. To zala wana ti. Dans des ans qui nangola. Oh ben oui. On a un animateur à Mokonzi. Te sikoyo na bo tikalo ka musicien ya ba concert. Na répétera. Tout répétera. Mais oui. Quartier la te fashion. Voilà mon lobbyang parce que mon konzi mo lobbyang. Quartier la te zali, quartier la te international ba massa. Mais l'Afrique ici quitté. Mais est-ce que déjà tant on peut na ça ba voiture na ba okindite. Bon quartier la te yo OK tous les voyages. Je me sens que quitter maman ça va. Parce que ça coûte cher. Non, ça n'a rien à voir. Et ça que Air Moko vient à biso à ebita de so petit nani. Et concert oyo, nous avons tango za boyi boyi. Concert oyo za boyi ça boyi. Mais ça nango déjà.
Mais sikoyo to beta no ba muteke ozongi parce que ozonga na eza ya mikolo. Eza mikolo. Na sali na yo émission de lelo. Album asuka obeta eka. Album asuka ya quartier latin. Ya quartier latin album asuka ngala beta 13e apôtre. OK. Beta 13e apôtre abakata brana ni susu. Na beta na single ya Mamasi. Oh single Mamasi. Ya je dis moi sans repos. Ah sans repos. Ouais. Nani ni susu. Kwa wana. 4. Ah 4 nani ni susu. Kasnem so aprakatapra on est tous ensemble sans repos na envoûtement na 13e apôtre. Siko na tana surtout sali oyo tikali oyo atata mbeye pourquoi ça quitter. Dans ça parce que na makamuna wasa na mikile wati. Non on a pas na moït. Ah OK. Alors dans la même temps yo lobi ke ozaki na quartier latin en même temps osala ki pe orchestre na yo. Beta so ko non masolo orchestre. Nga sala orchestre penati zaki ke tellement na barine ko sala masolo mo boy et senga il faut la travailler ka. Mon tant on doit travailler il faut ça la peine na mai bo travailler na bango pona panja pona opanza kaka yango mne kenda ki bon un mot pe ko sala ka mais quartier latin ça état d'esprit. Esprit c'est la latine toujours. Ah. Te ngala on dit matin quand même. Yo sali groupe o wanga ni orchestre pona obi ke bobeta hippodrome to nga siko bon OK omoni batu ba bosanaka ngana kota quartier latin na sola yango na Sandra Kazadi sasa suka ngana kota quartier latin Serivier ba ser ba kosela makambo donc na kota quartier latin pona ko beta concert munene na poto na kota quartier po ngala linga quartier latin ngana za latine OK na vana wana 7 ans 8 ans tozara na gisasa ba masa ba zoya pe ko beta ba selite na bonga suka ba beta ki OK c'est musu nga na kota kata pona makambo nga na kota kata pona za animateur amukundi donc ni na kada animateur avec quadre appelle mais ceux qui makambo yi tant que petit na ye non ça na makambo. Alors pourquoi ben événement ya minene ça ya quartier latin yo za la raté latini net ba anniversaire ya quartier latin yo za la raté ça ça là le bon mona ngati yo za na combien déjà on a ouais suka na za giti et wa suka ndo za la ki si mais oh les on dans la quotité. Hein? Ouais, ben la quotité. Ah, on a coaché ou on a quotité? Non. On a coaché. Non, la quotité. Ouais, raisonnez bien. Oh, non, raisonnez bien. On a raisonné bien quoi? Non, la quotité. Tu vas faire ta 19 ans, oui, c'est ça. Attends, 30. Voilà, Attends, 25 ans. Voilà, on a ça déjà. Eh, quand ça déjà, on a le but à partir de 25 ans. Vous savez, ouais. Mais ça qui n'a ni au soir, on a 25 ans, 26 ans, est-ce qu'il y a Koffi Olomide azote européen ça yo trophée moko honorifique na cadre ya œuvre oyo sala na quartier latin to apport na moko ya munene o tika na quartier latin est-ce qu'on mérite nango eloko mo boy pour na honorer yo on mérite déjà tant yo so na bo déjà ça ba mérite te mérite na bato mo ya quartier latin Koffi Olomide ya yo connais ça mérite bien za ramotema ngata na sola na vie quadra na santaka bolingo vie apportera ngapna ke o petit nanga tout le monde na kata surtout au na vie te mais wana to yebi wana ko za petit na ko mona ba fali pour azo ba trophée à pleine cérémonie ba zo ça vient musu na vie ça la ngana tuna quadra na simba ba te be ba luka ba ebelo kwango miza ba ona ko lo bate bolingo simba ah moni sikoyo isa ba secret musu ba ko lo bate te olingo simba ni olingo boto la ndumu ala tondeni te yelo ambité yela mso se tika la kana ndinga ndule mon donc ande wa caméra na ko tali suma mususu mais ndinga caméra to tika la professionnel siko lelo o quartier latin oyo kutaka na quartier latin lelo o différence c'est comment exact ezaka quartier latin ka ngana kutaka quadra et toi bi patron za moko parce que pour faire le bilan ça toujours vivant alors différence c'est raté par rapport à ndenge boya kande za ke o mona ke trésor azawana o mona ke o pesa makambo Viera mo pas opesa makambu yo zo pesa viera mo pas opesa ezo concorder mais lelo on a bato ba kutio na génération mususo mi ebele bazana tozo ba bango te yo na episode ngana kuta quartier ne o ngana kuta okuta ba animateur nani ngana kuta ordinateur na kuta ti kiro esimati e kwa nga isima no kena tuni kasite ngana tuna ne ba question kiro esima makasi OK nga nakuta ordinateur nakuta masala nga undertaken okito nakuta les plus beaux atalaku DVD wanzambe nakuta alitière il chanteur animateur nakuta Abdul Muchiribara nakuta pe wa masala nga mukusambwa mo bako ya zaki penda stabilité à l'époque
moni donc voilà kutana bataka des points kutana ba 7 animateurs ok tonga na yiwana na dusula bango pamba la mama kamichanza on va voilà donc voilà to ko ba sero ko ba en Japon mbote siko zali na Clover Ting hein voilà donc voilà toi semble même moral alors véritable photo na ezara Blaise Boula mutamema na poto parce que to ka ba soupçon que il paraît que oyara poto la musique wana époque wana ke o kotaka et pas Blaise Boula alors le live c'est vérité à poto na yo oya poto yo moko se retrouve na poto dozo ngaka kin pour la musique to musicien moko nda memaka poto Blaise Boula yango nde on se retrouve na poto bon on a ya poto pour la famille hein ba grand frère ba sala genaya biso tout aux alagao bino tout aux alagao sikoyo c'est la biso mo loko moko boye ya ni ya album ya single ya Cindy Leker pona bato bosala biloko ne belé hein c'est ebetaka le bande va yebite ke ngona bwaka ngombe interprétation bato ba interprétaka biloko no mingi te nazo nzinga na so vérité oui quartier la te fashion quartier la te fashion bande bandanga zala wana ata babengani ngana babina bima okota lelo te mais na zala ka wana siko babiloko no na interprétation na okango te solo si solo déjà quartier de fashion déjà c'est quartier latin donc ce qui va obligé au beta biloko biso na quartier latin faut un animateur ya quartier latin faut biloko nyonso te oyebi na yo bayebi na bango mais biloko no sikoyo babetaka ngo mingi te waka ton yo sala mazala toujours nga sikoyo idéologie tumbatindela nga playa ndeni to système après ça rasela soko lo mo we ya Maxi Singela mama si c'est ça bien Kodra mindule kidogo ya nani boye mindule kidogo ya quadra ya bango miziki ya Patagonia biloko na bango ba pesa mbwambwa li ya bongo nkosola fata kupata akutu kubeko apoto kena ilama ya quadra beta lembate sarepo lelelelele sarepo Clover Ting mala nanga ya liboso no kota na fuare na mema noblesse ke kwa fiki na so beta mbonda pakutu mingara mi cheri kasae anda nipo fanatigate mingara mia yanike gayenga mingara apena kei Mabo balagi balingi basakana lejene bato bapemete baninganante resore nzinga na beta bango na brisa basombi bambolokoto zesigiri na brisa basombi yo bambolokoto voilà siko troisième nzinga na bia na troisième apôtre ko betela somo loko mo boité s'il te plaît troisième apôtre na boka parce que belé na boka na du début à la fin parce que c'est belé na betara kimo na boka oh nalingi naloba vérité wadogora naloba vérité ngatresore papa munabi yatika testament koma kwadra na pretra mindulo yo yango to yembela ye tukumisa peto beta milolo po dansa bapiki be trésor nzinga comprendre moto mukie trésor nzinga toloba nini moto la mukie lelo bana babimi ebele te bamasa bayebi ke babinat tobina kala te papa me bobina susu babina esilaka te yani bobina parce que makambo ezali déjà na hippodrome de Vincennes bobina danger le jour à venir makambo ezali bomona viens moto ko mo luka ye moko ko mo boka na ye soko ya boki mais bien bana boka bana kala te aboka na mais siko fanga banda kala asa boka era monique ba biloko boye na mo ezo contrôler te zo kota te on a rien à voir vina biso za danger ayimbaka danger abitaka guitare danger abinaka danger lataka danger abwaka danger vie mon micro déjà bino boza assuré quoi ki makambiza pepele siko lelo na commune ya ngiringiri na Kimbangu bazoloba ke leader na bango ezalaka Bercy alors na ebité siko tandis que yo pe ozawana pourquoi bazozwa Bercy déjà iloko lobi wana ezala ozo manquer batutuka luji ba respect toute génération te
ozo manquer bakaluji ozo manquer babine bachanta yo lingo ko ça voilà na tout ni question la ngai question na bikate eza question na yo moko tuni moni eza question oyo tuni comprendre akoza aza leader la génération na ye moni la génération na ye aza leader mais ngoto kimbangu eza formation ya banimateur ya makasi so leader bon so yo lito cha na ba mon premier na ba tout surtout so leader na ba ke veju na mumba azaka na nyanga rapi veju na mumba ba to suna veju ba to suna veju la leader azaka na o pesa makambu o pesa makambu ba pesa makambu ndenge na bango ba wa to pesa makambu ndenge na ye mutu tu ba yoka na bafla binisa obina ye babana obina ngapi donc mutu apesa makambo na ndenge na ye la vie continue acteur a bien ba na soka film siko lande to komona ba style ba afrobeat lande to komona ba DJ Moboshi est-ce que pénalisa création animation te non ça n'a rien à voir maman ça bayana maman ya sika ça bien ba saka un plus de musique à Congo mais il y a on dirait ils ont place na bino non limite parce que ils ont eloko moko te beta ko le beta ko le ka ba loi ebetaka koleka bacheneke ebele bebetaka na bafete na banini ezaka eyebeti apres leki nango ezaka makambo sika ezoya na mokili baanimation makambo ebele mpe ezoyaka kasi makambo wana sika ezoya ma ezokunda animation non ondimiti ondimite parce que so oyo na ndula quartier lake soka papa mobimba ye ata na bafete na mikonzi batelema eza animation non wana parce que baza bafana Koffi Olomide n'a rien à voir baza bafana oyo balingaka la bonne musique. Mais là, tout le monde a animateur, créativité vraiment d'être animation qui est donc ce qui est que décembre bon mon a koto babwa ki na mutasala album tout le monde a zo boire mais le comment ozotala ya yembini bota na ka bongo créativité zate charge wana ezozonga kaka na ba leader ya ngoti biso ba leader biso doaki na ngaboye nazaki mwa temps ebele na nord oyo tozonga kini o comprendre yo monga ozonga kini ba wa no kala te na yo nazonga normalement pena zonga déjà ne to so mfana za na vera babi avant beta hippodrome ça la ça na na yo ka sikoyo monga na si vie et prêtre wana na London ta bi vie prêtre président prêtre na ozonga kisasa na ya ba peut-être il faut ça non na fashion donc après ça la moi koto wana ngamu na ebini no sala na sola na na prêtre sikoyo donc naza na pour prêtre ebsinga na zala na no. Ce qu'on a parlé pendant combien de jours parce que tu as vu que Koffi Olomide a bêté la biso auto bêté son concert na Côte d'Ivoire si je ne me trompe pas la Côte d'Ivoire ce que yo allé en dé tasit on a dit ça là c'est prêtre que pas que ça té fashion non côté yo zala awa am so ba visa te ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir na Maroc biso ça mama qui visa ou visa te ça n'a rien à voir mais yango beso compter ka cité quartier de visa ba visa beso compter quartier là c'est ça munene biso isa makambo na ça n'a rien à voir il vient ça la logo la ko banque Koffi Olomide za prêtre ba massa na kisasa ba roya to sangana ce qu'il faut que biso ki ne kisasa to répéter to yana bango to roya to ba mbila ya latine to ningi jetambola donc ça n'a rien à voir il y a quelqu'un qui a suivi un message te biso to ba petsa vie to zala na vie déjà donc voilà quoi. Au moins qui bil plus de 20 ans azara na scène ité ba concert à minene abeta raté mais lelo a eli biso na arena Grand Paris na opération le retour du roi prestation ya bile face à Jamaïque ou azaki musicien naé mais a presté naé na produit moko attaque bana le roi de la forêt message nyoko lo ba place wana un message te bila sala musa na bien aza grand animateur asala boulot bien aza ebembanio ka somo ici la raté pour de mon paysan qui a l'accès à Zabil. On voit une masse à la biso mususu pe Jamaïque boka batina est bien. Ouais. On voit na boka ina est bien ba nini ba. Si comme cas conseil, on dit on boka ko ko interpréter bien. Parce que ça rendait ni. Ya ga mo ke pinda mingali quadra kora manengelio ya mingelio ngeli mama dalangeli. Kilo kuna fina so mono MOKP ala muda viri belenze dukina kuna pose ya viri belenge dukina kuna pose mosala go benga petit momi OKP quand petit momi viendra serimera mosani malade na suka na mpo yesu ya yubo goda na simba batata kwa mama
biloko nyonso eyindi susu donc interpréter za arabe mais bon faut y appeler yo moko oye na biloko na vous ne de répéter wana po bon après oye na biloko eza mpona bapesa o valeur to mpona mpo oconfirme ke ekozala babiloko na mais oui il faut confirmer nga koyaka te na palais na yo na oliaka biloko na yo te nga mpe fona tika mpe lart bon soso bapesa o chance ya soza mbongo non mwana moi bapesa ye bachance ebele abeta soki ba 2-3 album déjà ben oui parce que wana ezalaki touche face à eza touche kutu te ezalaki nini ayebi obwaka azosala mosala na ye bien mais ayebi obwaka interprétation ye moko opesa nango bien mais ekoma sikoyo na dimension sikoyo ya baroi David ya bapapa mapasa ayamatisa kaka mais kota kobwaka bakri déjà pepele mais yo mpe arrivé na concert moko interpréta bato te nga na interpréta kaka bon quartier su nga combien de concert na kena na sélecteur mpe oki concert yo moko oza obligé obwaka biloko ya par rapport à répertoire voilà faut bwaka mais na suka nango via omonake non ye paza na makambo na ye obligé obana sikoyo meilleure animation ya quartier latin oyo ata yo moko soki ovandi et faire travailler ça tout le temps ezalaka nini ezalaka asomba tukutuku nayebisi yo eloko wana ya musique mama sango boma eloko wana okutaka yango te kasi yo otuninga meilleure animation ya quartier latin okutaka quartier latin okutaka baanimation ebele mpo vandi na poto okutaka baanimation eza ebele te tolongana mamasi avanda mais yo otuninga ti question na yo eza bien obi meilleure animation ya quartier latin oza so ovandi kaya bite asoma tukutu soki tomasa bakanga akobomanga wana ebomanga asoma tukutuku mama na cri papa fololo talaka yo sikoyo boya bami wana mwa mwasi nous le monde ebetamaka na tobetaka na je crois na Angola c'est belle ebeti na yeka na to ya vivi asomba tukutuku abo azela tobandi soko générie na asomba tukutuku fabi nino yebeki balinga vivi balelango fort bon sikoyo bon totie sikoyo ya ba bon totia 2025 te totia 2024 2023 baanimation oyo vimaka efandi obi master a travaillé en tout cas quartier latin lokuta mabe te baanimateur tout baleka wana baza babon te nabi quartier la tête orchestre nyonso to ya Congo animation oyo etika yo mpe atande ovandi so ovandi na palais emo mpe esalaka mpe otravaille voana ezalaka animation nani animation oyo te na travaillaka vo nanga trop ovanda mpe boye obi tena betano meloko po abetango bien lokuta mabe te mpona nakosa te to nakosa baliwata na biso te na travaillaka plus baanimation ya quartier latin nyonso ezalaka na bacouleur moko différent non par rapport à voix tena nazona boko ya wenge oyo na travail yango nakozala mpe boko ya victime na travail yango nakozala mpe boko ya jet set na travail yango par rapport à voix na travaillaka sikoyo me bamoto abwaka cri wana te mais abakobete pa ya ve na biso ke son nom repose en paix ve na biso mangwawu ondimi nde po ani te cri moko boye ezalaka mama dolo yoyo mbachi ya mama mama bina mbachi ya mama mbacho obikango te pene biso ti jona bwaka kolo kashe ye wana bakashe boboyokaka badi kolo nango ye wana nga biso ti ngo bakolengisa voix siko 5 meilleur animateur yo moko toyebi yo oza 40e nga naza na oti na 5 mpona travaille nano mpona nakoma ata na sera ya brakata mpo ozalaki te nga makamonaka nango ti ozalaki nano te bon oyo omoni ke bakoza parmi le meilleur omoni système letanga 5 bamosusu bazanga esa fu banimateur tout babomoni mosusu bakomonanga fo déjà na répondable moko ya genre wana amasa so abenganga trésor omoni banini yo ozalaka nano na raya bapolémique te mais banimateur tout basalaka mosala na bango baanimateur na wenge basele oyo baza wana basala banzela Bill Clinton ngo na retard mabe ya moko na baanimateur mosusu ya wenga ye mpe mosusu babongeli bill otabongeli sele oyo or bakosala yango te parce que bango batongaki palin wana wenge ezala vide bill aya na sele oyo batongi baoyo tu baye nsima fo barespecte na bango
OK. À tout le monde, on voit bien qu'on les gagne. Il faut respecter pour Yinda Salagin Zelawan. Alors, quand on a carché la terre, nous sommes obligés de respecter ma vie, le rôle là-bas. Nous sommes obligés de mon bamboshi, pas ça. Nous sommes obligés. Pas CNN, brigade, bébé parce que quand on y est, au coup déjà, nous sommes obligés. Il y a des gens qui m'ont dit il faut respecter qui voilà quoi. Malgré tout, mais il y a bango déjà yokanaki. Il faut respecter mon tour de yokanaki. OK. Alors, Bill appelle ça brassard. Yo siko so bien. Bill a coupé ça. Na habité na lobby mais si c'est une question oh, ngana si question te la bien. Bill appelle ça batu brassard. Yo siko lelo so lingo pesa mutu brassard. O pesa na. Animation ngana opesa brassard ngana nani. Ngana makamwana te ngana makamwana. So on biga tene la fani ba petit nga ba bibi OK na sa ndeni ba petit so ba bandi ba bigina za fina bango oh bandi bate ba sa nuale afinga dala tika ukilamba pa oh ya solo demela mutu ba ko awondi ba wana fe na ngaf mangi surtout ngiringiri bino je obota lo wa so ndeni abota maka tous les jours jona ba impoli encore ba donc mutu ba sa brassate na mutu te en fait, animation, ce qui est vraiment, il y a un baisse. OK. Tout travailler, tout les animations, nous allons. Moi, si on remarque le blog est belé, à part quand carcher latin, ils ont moi animation sika. OK. Tout le monde, il y a chance à couleur tout le temps. Moi, quand ils ont animation sika, nous nous c'est l'animateur à boire avec classique, c'est mes filles, mon gars, ta mobima, y kadagba. Papa, là tu me follow. Papa lobby les lots. Papa, na papa en fait, blague et qui faut l'aile, il y a crochet qui. À part ça, tout, on dirait, ça rare, tous sont qui s'attaquent. Effectivité. Non, oui, bon, on peut pas animation na bango, mais au moins nzembo zo dominer ma casse. Ah, donc on est dominé par rapport à l'animation. Mais ce qu'on dit tout le temps, na logo oyo ya qui faut l'aile, moni, ibunda qui na na banzembo na ba diverser voilà on siko na koto na epa ya aigle animation za la bien mais mikolo yonde on nzembo za na top quoi na ninga politique. Alors trésor nzinga yo ça toujours na ba fan oui ba fan yeba na rata public na wana wa message na wana ba message olanda la na tu fais na nganda ni pauvre ba ni pauvre kwa da bundes we ta ile bobo na petit na ye donc voilà. Non, base bazali. Base ezali soutien vraiment des abonnés. Au na base c'est Clover tinga telami wana au Japon, moninga ya Cédric Massa, baza wana banini. Petit nanga Shila Pezo déjà komaki. Ina soyene lubabike wanga mona imaka ya pepele. Voilà. Oh sir. On a bisu. Baba baba bazate. Banzele. Nga tambola kana ba yaya. Banzele baza ba talent. To respectera bango na ninga pale. Alors, si c'est comme Mikolo Babig, actualité pour son en actualité, il faut dérailler moins d'ambou, il faut manquer de respect des Bangolais, il va falloir du respect, il faut y avoir au finger, soit il faut comme na moi qui rime au robot, même si il y a autre rôle pour la respect à bateau dans biso. Alors pour na yo aux hommes retour na yo, pour faire ça la retour, faut ça la réapparition, auto mais ça la sous na yo na bilo rasika. Yo sur au bout nous andé. Pour la mode il y a 3 personnes là déjà c'est bon. Nga na boule na boule na animateur tout ça na biso quartier tout temps na texto na to akite le 8 mars tout le monde na Luanda na Atlantico na bossa pété na lenga Bruxelles ba serre na biso ba serre ba maman leader mon maman leader na soirée liputa na ninga bela tous les belés que toi ils ont bien quoi tu vois donc voilà quoi à part calendrier on a ce qu'on a Belgique au vivre ndeni on est si comment betara ba week-end to au vivre mal au star ba bengo na contrat o ba futio non c'est sana ba benga nga peta si ba benga ba nga pour mona nga faut vivre mboza la on animateur à quadre ndeza ba mboshi moi quelque part bo nga sala ba monati sala ngote on va taper ba Suzuki abike non to beta kula bo ese na trésor nzinga nga à moins que nga moko na mutami kile na beti tout moni quand se souvient nga suka zo beta wana oto na moni frère nga chapeau na zo beta
na moni CNN na ah ti trésor animateur aye ba pesi na micro ba nini na ni atimeki ngamo ko tina sala ngo bon sala ngo te point c'est pas l'animateur à quartier la tente ah dans ce là moi 100 personnes faut dire à moi ça la pose ça là mais biso que ça sala ngo te. Ok, merci beaucoup. Merci d'avoir abusé na temps non vraiment tout. Na bo sanité DJ Toubadi. DJ Toubadi, Mave Mavinga. Aniston de Bruxelles. Aniston Queen. Aniston Queen de Bruxelles. Ah ok. Olga Baby, Joël Bouloba. Roby Vwemba à display. Après Roby Vwemba display en couleur. Il y a London banini. Il y a tous pépélés en bétolo. Il y a Emily Zemba. Moi viens tous pépélés de longue date. En mode de Siro Salina mère vraiment. Devos Yayoka. Ah Devos Yayoka. En mode de Siro Salina. Yana Doudé Yayoka. Bakosanga, ils sont Bakosanga. Bakosanga. Alors, on a abusé la temps parce que nous sommes déjà Belgique. Alors, message nous est là, à Paris. Et puis, tu as voyagé nous à Paris. Non, ça a déjà plaisir. Ça a plaisir. On a parlé. Il y a pour façon, il y a mon appel. Ça a déjà plaisir pour nous après ça. Nous allons appeler na katikati au milieu du village. Donc, ça a plaisir. Et on a besoin qu'il faut respecter Naya. Na bête émission et ça la bien. Naya pour na ça émission après nous sommes en Abel. Ah ok. Sur message nous a au bombel ba message que bana Mikili, bana Londres, bana Suisse, Paris, Bruxelles, partout, Allemagne. Écoute na hippodrome de Vincennes, les maman na événement. OK. Les maman na événement le 19 juillet hippodrome de Vincennes. Mon logo via le bagagi. Ngangata formé moi na bossa na atikala na logo na moko ya suka ah no défendre na voilà so logo wana na siki na hippodrome donc ba ya pele belé mais soka bimi sika biloko esili balo baki de mama mi akufi boye era basili one via baba kei boye via sili mais mais soka bimi sango asili ya habité mais erobima après ça on multiplier limanga na bisoki hippodrome wana et vous allez avoir tant show ya musique. OK. Animation show, rumba show. Donc l'impression ils allent nous les mots pour na cause guénavier. OK. Cause guénavier zabla qu'ils ont mot biso ba pizza fait toto zongo sérieux na vie moko. Donc ba ki na baye ba ki na bi ki ba nous les belé beta ko kenai guénavier. Mais voilà papa. Papa kuta ba. Voilà les gars Jonico. Jonico. Voilà quoi. Si bozana banani déjà. Toi bara déjà. Bozana banani animation. Animation ça en fait, biso ba animateur à quartier d'atteint. Déjà mon biso do finga na raté ko na ko ko animateur tout ça là wana mona yedi logo na yi. OK. Mon si sebe ni beti karo na bija awa apoka. Ba awa mutuboy papa awa goban. Ba papa baby ki awa ningi zawana donzele bana zigonga dadie basako dendela mibalio modogo bote kola tala ndenge badendaka na beti bunabi ser na ngai jive mbungu asepeli Ixil Mavinga asepeli Tedora Troko Timba masa na ngai donc asepeli fort quoi ba partout du nord c'est quoi landanga asepeli OK bambo tesili Bamoti ko aussi na te ba osala sala belé pour bantu bandaki on a bogi campo c'est partout soldati. OK donc la tigelo 2 minutes. Hein soko panja ba panja ba ka tête. Kitoko ka ça. Ah to benga ba pompier. Na 2 minutes na bosanité Patrick Bacha yanga ya Palais Yulu Matondo Christian Kadima déjà FC Nganzinga Masolo. Masolo za masolo quoi. Le roi Makese wana mutu na boaka zimbanga inanzo do ya le roi Makese. OK. Silva Lukombo. Service vision na bo sanité. Far Yangoma, Far Yangoma venanga Peter Ngoma. Donc Mandela Nzau Tibote H Fabrice Coco 3 fois garçon. Et na bo sanité Britazi Makanda. Mave Mavinga. Voilà venanga Mavinga. Aniston Queen de Bruxelles. Obligé. OK. Donc j'ai ça lango pepele, donc c'est bon. Merci. Venangai Félix Bongo. Yasser Nabisolov Kandol. Bonne sanité. C'est routine. Au monde Trésor Kandol. C'est routine wana soyo.
London. Aisha Kauma. Aisha Kauma salon kitoko. Dilu Masonga. Wana vi na. Wana vi bon Naomi Black Vivi. Naomi Black Noir yeba rasko na Vivi la belle. OK. On a sanité. Niki Mawaya. Niki Kawaya na restaurant na London fo ya obeta tour. Ya solo na restaurant. Brice Moba. Wana vi. Charlie Schengen. Wana PV Charlie Schengen. Zifio Tunani. Vina grand pote Zifio Tunani. Debakozo Nziana. Bibi Swami Tanya Smith. Donc voilà, bon te sili. Ouais, ça va, bah, ça va c'est belé. C'est belé. Baso Maranzembo, hein. Jo Tunasi. Baso Manzembo. Te Baso Manzembo. Obligatoire pas chance. Te Baso Manzembo ba planter côté. Obligé. Donc, ndenge za bo walingi libanga, bo sombi Nzembo a coach studio, asali bilo dédicace. Donc ndenge za bo chercher la te coach studio de dédicace. Yoga cha so Vierambo. To ba futa combien? Ya mbonga poto salaire poto. Ben ils ont latino. Mutana besoin atika moi après tu ba bora pas trésor. Ils ont coach so Vierambo. Ils ont latino. Mais kuna mo contrat ba CVT, bo mala ba contrat de donc comprends-tu? Ah bien, na quartier la te beaucoup dans la CVT. Mais comment on a un contrat? Au moins on l'a exaté. Et ça rani non? Mais au long que c'est mon loi quartier faut qu'il ne voit. On essaie de forcer. OK, merci beaucoup. Bon a tellement évelé à l'andabiso vraiment, on a ticket parce qu'il y a d'autres nganaé Belgique pour coup ta prochainement. Maman yango et bandi, merci dans temps vraiment pessibiso. La fleur monde HD, ce n'est pas donné à n'importe qui va quand on va valise boé, na staff nao, moi mission moi il y a 30 minutes. Après ça fait du bien. Merci à toi sénateur Beke Bola Moleke Belé, Bambo Tessi Gozali, Peleta Fumugi Massamba le directeur, Tobo Sanité Blanchi Zoza. Donc voilà, Babi 6 fois père, Blanchi Zoza ambassadeur, Bambo Tessi Gozali, Tobo Sanité na Rocky Massamba da Silva, le millionnaire d'Angola. Dani Pova, Code Bundes. Ya Willy Moucheni. Code RDC, donc Code Mboka. OK. Bon, tika la ka awa. On a écouté une émission Oyo. À s'abonner, pour s'abonner, au partager, au commenter. Ya on de ça la reto luki la bino ba. Bastar na bino. Babi, poto zongi elengi. Poto ezongi elengi. Actualité zongi na poto. Toi la besoin sur Oya Richasate, to luki la bino ba musicien. Concert ezongi na poto. Masolo tout, ya poto ezongi. D'abord, tu as un Fleur Monde HD, bon, ça l'a déçu. Tu as pour l'emballassement. Coco Pat, Bruxelles, tous les gars. Na bo sanité, bon à Londres, ba yamaki biso kitoko. Vina nga Rina Kundi, et ya Dili Kundi, vina nga moko ya Palais. Donc, Jenny la merveille, il y a Patrick Mupata, il y a Patrick Moukoulou, na bo sanité Laetitia Kintiona. Laetitia Kintiona à Londres, wana Kangango, Félix Bongoy. Il y a Love Candle. Love Candle, maman na na trésor et Candle. Donc voilà, c'est routine Ndundu. Na kata London wana na moni maman Aisha Kauma. Salon na biso wana kitoko. Bina nga ya ndako ya Palais Dilu Masonga. Bina nga Dilu Masonga, donc voilà. Et na bo sanité Naomi Black Noir. Et ya Kishinga Pemba. Naomi Black Noir. Vivi la belle et Nabo Sanité Naomi Black Noir il y a Kishinga Pemba na moni mamoko Vivi la belle c'est pas mambo théâtre Niki Kawaya ça staff mongo na kata lone ça toi kende OK toi ina il est le Cambodge royal ministre linga bongo ministre la bongo OK, c'est bien. Le bien, l'on le gars pepele donc Niki Kawaya, le gars pepele Giclar les saints, Giclar les saints sur Yazala mingi na Dabu. OK. Na biso ba bogar à Londres donc na biso qui pepele vina ngai ya Palais mabile Charlie Schengen. OK. Charlie Schengen azaki wana prêtre Zifio Tunani donc il est qui toko vena nga de banko ziana mota trop merci na bino na bo sanité Bibi Swami la plus belle de la ville la charmante comprendre Tanya Smith kitoko Gilles kitoko solola kitoko maramutu kitoko donc na sepela ki mabe Mundelenda basomba nzembo na vedi basomba nzembo soko lingi vraiment ba yoka yo na dimanche boyo fa na Palais
ozo komi yoka na bafle tazo dinga sanité Smith Kanik ozo frère na Belgique Bruxelles. OK, basa mazembo donc tokutali bango mola pona mbala sima sénateur na robosa na bango te parce que bango nde basala masolo Patrick Bacha millionnaire comprendre Christian Kadima masolo kitoko le roi Makiese donc Jéza kitoko Jéza Pepele banini DJ Toubadi encadré toujours masolo soirée za moko ne tolobaki le 8 mars en Bruxelles ba femme leader bazala wana ba bien Atlantique pe ça la Pepele on a déjà kalatia wa tozala koto wana ezala Pepele donc kitoko Olga baby tika bango ba baby ça voilà c'est bon Joël Bouloba London ne tombera jamais merci. OK, merci beaucoup de boss à la Junior 12 balles bambote siko zali vraiment Junior 12 balles na kati ya Paris sénateur Beke bola moleke belé Guy Massamba balobi bambote siko zali to bosani te Rocky Massamba da Silva le millionnaire d'Angola babi 3 ans dinga so kita déjà wana sur le terrain so c'est pelissé la ndenga to solara ndenga Paris et au sala bien donc voilà botika la matalata la Londres tozoya botika la tena Angola bozoya o c'est Luanda Atlantico Lobi Londres Luanda OK donc botika la awa bozala dessus te beaucoup tala ba image na bino ba actualité la bino ba star la bino bolingara bolanda boka awa na kati ya Flamand déjà obwaki Dani Pova code Bundes anniversaire na zo logote oh message à Dani Pova totika ba aventure anniversaire na zo logote le 24 Noël na zo logote le 31 Olivier Libanda olela futata hôtel Ibis donc voilà Dani Pova code Bundes ça nga ta ndenga ba héros ça la bien pour Ozwa osangsaka ina Thierry Kasa Thierry Kasa okesona zetikiri wana Ozwa na Vero Kiri wana zose Dani na ngani matin la famille là. OK, voilà. On est ambiance à plateau mais c'est monsieur za la rabotala ka to Libanda en plein Paris donc voilà.